this beat. Toza na quartier Sakombi précisément na Wenza Songi Songi. Na Wenza Songi Songi na quartier Sakombi. Je pense ma kombo na ngandeko Edi Assisa que je pense au monde nzela o babuku mestre soko sabatu ke ba sala nzela mbule zo beta ba chinois bazoya bazoaka bazo filmaka ata solution moko epesama ezate. Donc banda kwa bato zo kendi na kozinda tala bino moko bomona ta libulu ndenge komi na niveau ezo mataka ke banda ki depuis kuna na se ezo mataka da mukonza mboka son excellence Félix Tshisekedi ali ke la biso pena solution pour soka tiki biso façon otoza en tout cas ekolukela bi e créer ba danger luka to sanga ba mapango na biso en tout cas luka biso solution. Beaucoup mestre na biso ki mbanse ke loko moko zo sala malonge zate ni ata koya ata visiter place ne mabule zo buka na malibulu musu za bolikolo kuna kutu mapango abatu te kei edini ata solution moko epesa ma ezate. Donc en tout cas pena mokonza mboka alukela biso solution asala biso nzela o posoka tiki boye je pense mapango na biso ekokende toi na posa Félix amona ba place oyo po abongisa nzela oyo parce que e ana député moko ko bongisa nzela oyo tibana mbongo te biso to lobela makambo ba député te oyo makambo ya premier ministre na gouverneur après gouverneur ye moko ya meye Fato Beton azali oyo ko bongisa place oyo bozokanga maloba ya suka yango wana ba député ba kosa biso te nga na bongisa nzela na sala boy lokuta bango baza na 1 milliard ya kozwa tiki kimi kuna zo wana posa ba président de la république ba bongisa nzela to kota ozo comprendre maloba ya mingi ezate tango zo leka okomona lupango moko eza wana ba boutique ba maison eza ke bukani ba souci ezali basa la biso goudron esa nini eza la kimia. Tout le monde a la micro à Congo France Télévision. Bobengisi Congo France Télévision pour l'année. Ah, tous na quartier Mokali, avenue Malonda. Na référence c'est ça Wenza Songi Songi. Wenza Songi nzela biso kutaka bien. Oveda ya bwaka ba mabanga na ye nzela zaka pena plan ngo mona. Oveda ya bwaka ba mabanga na ye nzela bukana bakenda kaka bu. Ta banda ko zo bukana nzela érosion bakipaka te banda bakenda. Nzela tikala ka bu ata to mona ka ni mutu balobaka pe kuteloko te. Bakosa kaka so baye bakabole ba polo bakimi. Yango nzela loko te opena principal monene di ah to ça ah la carte to ça ah to ça na songi référence Wenza songi to ça ka érosion to na ka libulu pena na érosion. Nzela bukana ovede banda ya boka ba biloko ne basundola bakosa kaka oto ya to kosala eloko te. Ta banda ko zo kweya quartier ndenge komi kitoto to komi lokana na zamba to komi lokana na zamba ba kaka kokosa batu o to koya kunda libulu ba yaka bataka mwa ba saki mwa lokuto bataka banda bataka basaka lokuto wana bakima basaka lokuto bataka chura na ngune roso o to kunda basundola ka bomo to ebite o so to za na RDS so to za na pays mususu to ebite loko toza na mboka mais toza kaka na Congo loko toza na pays mususu quartier baby kitoko te bakonza mboka loko bayebia te mais biso toza kaka na Kinshasa toza na RDC.
Bon, soit au bien ici Congo France Télévision, c'est-à-dire que toi na ba kamoboé oyo que lobby et comme moi passe pour na ba vie na biso. C'est alors que j'espère que binomo bozomo na libolo ndenge ezali a réseau za makasi depuis to banda ko beta ba CT to tambwa na ba TV belé ko loba mais jusqu'alors tout monde a ta solution. Bon, premièrement, tous les on a numéro 20 pour le président Nabiso, c'est-à-dire que le mais le président Nabiso. Yende tous en abosenga na cadre que non atela biso likambo azotambo partout azotambo la bana banzele belé à résoudre pe marambo belé et senga vraiment pe présence na ya tesika oyo et à résoudre pe ba problème au biso tous en ango koto. Merci. Tala boy, tala. Tala ite tomate. Papa tala ite tomate. On dit tomate de taille. Olana kutunga plena lobaka awa na saka poussière passe papa tala makolo passe. Mukali to lembi nzambe. Muto malamu ya kusunga biso. Nkolo. Omolobini pola ntela na binamoni. Papa. Matingo mbalo ozolo bebele. Ah papa. Nazolo ba mukali. Tala âge to komi. Toujours maintenant ba kilo. Il fallait nous t'envoyer la prince vraiment toi qui n'a pas porté en dag. Tane to komi. Tane to zoma ta kolo passe mo kongo passe. Tala saki. Ya poussière. Mbonga porter les athées. Awa ngomba to matande nini. Tala libulu. Moto bala mutaba sima motema mutu wana ya bonsa biso nzela o papa. Maximum. To bi pouvez bonsa biso nzela eza bien te. To ki école to ya ka to za pour attendre la tour à midi. So to to ki ma 15 ya moi to na nzela eza te eza obeba. So to ya avant ba ya kali biso na nzela ofamba. Yo to ki ma so to ye école. O sengini na ba kontambora o ba sa kolanda o sengini na bango. Ese na ba kontambora ba bongisa biso nzela po nzela eza bien te. Ba moto pe le karaté moi le kezate nzela comme nukia et passe qui na ba mai. Ba bongisa biso nzela. Awa nzela papa nzela pasi. Po to ya ne to bimaka. To ya bisika to tekaka donc nzela pasi. Ibino mo bomoni yango donc to souffrir. Babong sabso ka nzela to lela ka nzela po biso to lia na ko tambola so tamboli te to lia te babi koto sécurité zali sécurité zali to za biso bien kota sécurité boza OK to za OK mai na courant pe OK mai na courant OK to za papa biso tamboe azo sa sécurité o sa musani malamu donc kimi kota mais pas ça ka nzela pas ka nzela to leli ka nzela ba bongisa biso nzela kwesima na commune ya Kimbaseke kotala boy commune eza qualifié eyebani eza munene mais ba parti mususu okei ozomona baza bien organisé ba pont banzela na bango eza malamu mais biso nde toza ta moto ya pamba po matati koto banzela ekoma ya kodevia batine na ba porte bandako ya batu donc esa la vraiment bien te kotala ba rosé ça provoqué par nini prince yo batela biso carnivore ezalaki te efeke batala carnivore te mai tango ezo pasola banzela na ndenga jeté yango tosenga gouvernement lokwa bino boye ezo occasion boye ke la biso mawa mapango batezo kende bandako ya batu bakokende wapi yango tolele pa na bino lokwa boye nzambe nde atindi bino boye poto kutana bokanisa biso ba mama vraiment parce eleki ona linga na déclarer ke yango mais ba yimbo ba bige koto boza gudo kota c'est solo gudo kota papa ozuni bulute boza imagite bakosi baza posa tozalaka na passe oyo eza commune oyo eyebani eza munene bandaki mbateke tikinga sana ya commune moko bakartier ezebele na kati mais totala bakartier mosusu baza na batu na bango oyo baolobela bango baosala bango makambo mpe ezokende normal mais biso na katikati koto molobeli aza te nakoloba plutôt député azalaka te mpo tomona moto asalela biso te kaka bino nde boyaka boye ata toleli lobi mpo mona boke na bino bomonani lisuki tosengi vraiment bosenga pende ya malamu mpo na bino nde boya bobongisela biso soko ezala bino eza malamu biso pe tobosa na bino te. C'est
oyo tu bozomona ezalaki lupango ya motu mapango ya bato eza te lupango ya moto ya ei tala libulu etikali bomona bandelu bango bomona mapango ndenge ezokenda soki te azokontinue kaka boye atinde ozomona na 3 mitu yango wana azomata azokende deja azobuka babalabala na bandako ya azokende na kobuka na kokende ngobela yo oza wapi mosala nini ozosala bavoi yango oyo tozobenga yo guverneur ya ville ngobela yango ozwa baoka yaza patue nayebi ndenge mambo ezalaka iloko foleka toana mokali quartier Sakombi donc érosion oyo ebandaki na se kuna na ndenge ekomi kote oyo tocomprendre yango te yango moi tolelaka na bakonzi ya mboka batala neti bakana biso toza na bisika mosusu ya okende te neti ngai na bana érosion déjà elie ngai donc nayebi esika na kokende te esika na kobandela na omona yango te epesi na mwa mpasi moko boye nde yango moni tolelika na gouvernement président de la république na mama Denis na badiaspora na premier ministre na gouverneur à ville ya Kinshasa Jean-Kiningo Bilambaka ye ameka koyede biso neti ngai nasalaka na nga te esika na ngai eyedaka ngai na makambo ebele yango ekei na osuka wapi président atalelangaka makambo oyo azwilanga ata solution na mingi ya koloba te oyo na ngai naloba yango wana emeki koloba. Merci beaucoup. tokufi tala ndenge libenge ezokende ezosilisa quartier mobimba ya Sakomi tozali 20 maison awa bato pandani tozolala bisika na bisika tozomonana te tomoni te mokonzi oyo aye po asunga biso baélection yango tokovote nani mwana mboka alors ye Fati Peto aza liboso tosengi biso média ti tokoma le 20 azwela biso solution po taya kolongola biso awa aya kokunda bibembe te so bibembe ye azwi mbangu bon soki bato ndenge bakufi boye ye azoya te alingi kaka biso tozala bibembe aya kokunda biso ngobila gouverneur ya ville ya Kinshasa eza ya nani akotikela bapaya to eza ya biso ville etikala kutu zando pe azokipe te bazolanda te balanda biso na route Mukali tout justement toza na quartier Sakom na avenue Mboma numéro 22 et pake salami bato kimi tolala libanda basi na bana bapalangani tokunda wa déjà 2 personnes tomona ta l'état te alors yo yebiso to sepe na yo makaske tito comme les 20 élections d'autres de solution ya malamu biso to voter so te awa koto to voter ta mutu moko te aya te député te aya te alors mutabe biso koto za SNL bayoko tia antenne na bango ya transfo basala ndila saka le niveau yango ne mutele biso ba poto bakata ba poto petala na se eza ya kokoya na se donc tozomona ta mutu moko te awa na Congo toza ba wumbu mais ba pays étranger ya musika ya muke mbele amatake sandi mbele déjà c'est besoin solution maloba na ngai yango wana gouvernement pe aki toali awa na avenue Mboma numéro 17 20 banda 1 na 20 nyonso wana ekufi bon tozokoluka ye gouverneur eloko moko te tokendaka kuna akusi biso tozoya ye akendaka soki epa wapi nazokoya naya kotala makambo tina lelo tala yo moko ndenge tala lakisa ye amona libulu oyo bana bato bazovanda kwa bamamba balagana chaque mois na kende ipai akende toyebi te bakumba fazer kende kulala epai bakamarade mais isa boyute
ye lokuni tout le monde nani député moko ya ko tellement waté ameka te na lobby la vérité ameki bango bat basal ki mebe belke bati SNL te ba ya ko capro na dinga kina bête bango ba mal toza na quartier toza pena justement na Mokali na commune na Kimbantseke toza na Kimbantseke côté à collège na kati na quartier Sakombi. Bon, eza pena mo pasi moi ide muke na ninga na pesa. Eza pasi po bande kuna biso ba yako matcha transfo. Nzela na bango ba pesa kikuna. Ti lelo ba osala ngote. Tio moni libulo etima miboye, eza na ba famille ya batu mususu banda ko mona. Tant timbule zo timola awa. Bakufa. Batu mususu bakufa, bato bazaki mo aide pona kokima nde bakima kana butu wana. Donc tozala ba mo rebelle kufia. Na tango tozala bataille élection. Basungela biso pardon pour nzela oyo batebele ba perdre de batu bakufi awa na ba député na biso basunga biso pardon na ba président bazokota na nzelo basalaki kuna zoza posa ba carnivore bakabula mai na mai ekoya na mai na nzela oyo ekendele po boye za na batu musu bakufa na butu total comme exemple bandeko musu balali bayebite ke mbule zo beta lokola bandako ekei awa o na koloba presque 4 avenue ou bien 5 avenue eza mapango mutu so alalaki so bola musie bozo yokate mais ndako po yipe na kati awa boye na bana na mwasi na famille mumba bakenda eza libule ko ina ndinga butu donc gouvernement esungela biso ete la biso libule oyo na Kimbantseke donc justement na direction ya collège so ba koti na ndinga kati to wela capacité Kimbantseke pena collège singainga na kati na Avenue Mboma batala pena libulu oyo balandela biso solution oyo ba famille belé ekufi ape belé ba perdre mapangu na bango so ba carnivore ya biezalaki ndio monike ya bande comme suba linga ba vivre pour na vie donc tozo mona libulu oyo batu musuba perdre bambongo na ba bimisaki na mapangu ba perdre aw donc l'état batela biso makambo ça batu moko na kati ya nzela oyo koma bafa bandoni awa na nzela tandis que troso oyo eza troso moko eza populaire mais kobanda lelo ti nde ozomona boye soki otali awa ozomona donc tozala na nzela malamu te mai eza te donc vie conducteur ya troso na biso ezopesa mpasi makasi na nzela oyo donc bachauffeur nde bazonioka batala population nde oyo bazokemba bamoto mwa etambole malamu eza te mituka ezomata te donc nde tozokemba malamu mutu akotalela biso nzela aza te mais awa tozomona bango na bapropagande bango ebele bazoya kobima po tovote bango baoyo tovota baabandona biso deja batika biso tosenga na gouvernement vraiment asoutenir biso mpo na nzela awa na mokati ya mutu mokali na mokali vraiment toza na problème ya difficulté ya nzela mai quand même courant ça va mais toza na problème ya mai na nzela eza te mais érosion epai donc awa tozala na difficulté na difficulté otokoma likolo soki ozomona population bazotelenga na boye seke ezolakisaka toza na difficulté ya nzela toyokaki ba rendez-vous ba promesse bakosi biso ebele basala biso nzela mais ntina moya lelo totikali komona nzela awa te mutu aye kotia ata libaya te eloko moko te mpona kosunga biso nde yango tosenga na gouvernement bazwa vraiment disposition ya nzela oyo basunga biso mpona kuti tokala